Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Oui, bonjour la famille. Mama bijou lelo na sepeli kaka pona koya kolakisa babone na nga ndenge nini basalaka fufu parce que eza na bana mingi babotami awa bayebi na bango pe kosala fufu te. Eza pe na bikolo mususu batunaka mama bijou ndenge nini basalaka fufu. Fufu oyo ezali kaka biloko ya ba congolais te, eza pe kaka biloko ya ba africain te, mais eza biloko ya partout nyonso, mutu nyonso tu okoki na yo kolia fufu. Naza na carton nanga ya semoule, nasali na tie mai nanga na moto. Mai il faut toka makasi. Na pelisi réchaud nanga vraiment na neuf. Nazozela mai nanga oyo etoka makasi comme ça na ya kosala fufu. Pona kosala fufu, to mélange ya yango na feikil. Feikil oyo naza na emballage nango te, mais la lakisi bino emballage nango ndenge ezalaka, ezali feikil bakomaka cartoffel, ezaka cartoffel bakoma yango bongo. L'autre fois soki naza na emballage nango nakoya kolakisa bino. Donc oyo eza feikil ezo remplacer fufu ya manioko. Na Congo tosalelaka fufu ya manioko et puis tosaleli fufu ya masango. Soki poza la feikil oyo te mingi pe batiaka mwa ndambu ya huile na katikati ya mai. Nazolakisa bino procédure d'abord ya huile. Ozwa mai na ndenge eza boye osopi mwa huile moke, ce n'est pas vraiment obligé. Batu mingi batiaka huile na fufu. Nga nasalelaka kaka mingi feikil oyo plus fufu oyo. Fufu oyo ateka yango na magasin presque nyonso. Donc na Kaufland ezali, Lidl ezali, donc Neto ezali, vraiment partout na Aldi pe ezali. Donc tozela mai na biso etoka bongo mama bijou aya kolakisa bino ndenge nini asalaka fufu na ye. Ibande kolanga bino moko bozomona ndenge mai na nga penza etoki. Siko na kosala fufu. Donc Alara dazi sur fufu, hein? Priscilla elle va essayer d'expliquer ça en Dutch. Vous voyez? Il faut qu'on voit qu'on tire un malembe hein? Parce que ce qu'on voit qu'on direct nyonso et qu'on kipe koko makasi. Bon, eza na batu musu balinga semoule ya makasi, eza na batu musu pe balinga ka semoule ya makasi te balinga semoule ya pete. Siko nga nazo sala semoule normal, eza la penza makasi te. Okay. Il faut en passer. Ce que vous lamba boyo koki kokitisa déjà moto na yo parce que réchaud ezalaka rapide mingi na kitisa ngo na 6 na pousse yango mwa mupandi pour noki esopana. Voyez, ça li boye. Ozobeta il faut que vous na bafoui. C'est très important, il faut que vous en ayez moto. Ozobeta ngo ka malembe. Jusqu'au moment est comme dur, mais voyez que bakisa moi feikil na yo. Donc na diminuer moto pour na isopanate. Il faut vraiment aimer la makasi, ce que belisi en côté, fufu ebelité et puis sakalibu mupasi. Faut penza otika ngona moto ozomona penza ndenge ezosala ba mbuma wana likolo et la kisi ke wi mai na nga penza ezwa ki moto makasi. Soki mai ezwa moto te kotia fufu te. Il faut que la penza mai ezwa moto makasi. Il faut que là et koma makasi. Bakisaka ngo malembe ande ko bozomona boye azo bakisa fufu na nga malembe avant na tia feikil na ngai. Faut ça attention parce que ninge so takabongo ici qui saka makasi et koki ko ici qui sayo. Na niveau ekomi wana na koki na kotika bafoué na kosalela sikoyo na nzete oyo. Il faut kozala na nzete na yo biso na Congo tobenga ngo nzete ya fufu. Il faut kozala na nzete ya fufu na yo po na kosala fufu na yo. Tosali na bafoué après tozotika ngo
siko tokomi na étape ya kotia fake na biso. Na kotia fake moi delu to oyo. Ngai wana siko na komi ko balula ye. Kufu kozwa ka ozwi na se o matisi likolo. Kei na se o matisi likolo. Kaka boye. Il faut qu'on mélange fake wana et mélange mena na fufu nyonso tout. Eki bambuma ezala te. Pour beta ngo epe makasi. Boye. Parce que ça na bala na biso ya mibali bazokende kobala ba bikolo mosusu. Mwana okoki kobala Dutch. Kobali Dutch sikoyo yo ozala besoin ta biso un jour olia fufu mais moi si na yo ayebi kolamba fufu te. Yango mama bijou asali vidéo oyo pona toyekola ensemble. Donc c'est ça. Oyo omoni bandeko eza vraiment difficile te. Fufu na ngai sili siko nazwa kotia na sani nalakisa bino ndenge nini fufu na ngai ekobima. Fufu ya mama bijou yango oyo nazokata na sani bomona ndenge fufu ya mama bijou ezali kitoko. Yango oyo bandeko omoni fufu ya mama bijou. Mama bijou alambeli bino fufu nalakisi bino fufu ndenge nini balambaka. Fufu ya mama bijou esili. Et fufu oyo koki kolia yango na eloko nyonso. Bokolia yango na sauce ya poulet, bokolia yango na ba légumes, okolia yango na bone, oyo babengi na kombo ya madesu, okolia yango vraiment na eloko nyonso. Toyekola elongo tindela ndeko moko video oyo pona apprendre ndenge nini basalaka fufu. Bomoni fufu ya mama bijou ndenge nini ebimi kitoko. Bon appétit à tous. Bonjour la famille. Mama bijou na ye ko présenter bino appartement na biso o ezala canaré des chaussées to benga kango appartement numéro 1. Appartement na biso numéro 1 oyo ezali na chambre, salon, cuisine. Toza na chambre, salon, cuisine. Donc appartement na biso eza propre makasi. Donc o bozomona eza na salle à manger. Bakiti nango yango yo. Appartement la biso eza nango na prix moko ya makasi te. Mama bijou alobi benga ye osala réservation ya appartement oyo bozomona ndenge ezali propre. Tokota na katikati ya salon na oza chambre nango. Chambre nango yango yo omoni ba regard wala tosali okoki koya na biloko ofungoli otandi biloko na yo awa. Donc, lit nango eza nango lit à 2 personnes. Eza vraiment munene makasi te mais eza vraiment ça va passable pour na 2 personnes. Eza na climatiseur, chambre la biso yango yo. Tokota totala toilette nango. Toza la douche na biso douche debout. Oboni toilette yango na place à kobrosser yango yo. Donc appartement, chambre, salon, cuisine, tozo ke disco kuluka. Cuisine nango vraiment eza propre makasi, eza pona bino bato bozotala, pona babone ya mama bijou ya bato mopesanga confiance. Boya na appartement oyo, appartement numéro 1, mama bijou alobi bokozala jamais de si totala siko cuisine nango. Tokoti na cuisine na biso oyo ya appartement na biso oyo tobengaka appartement numéro 1. Toza na congélateur, totia yango wana pona bino. Toza na frigo, toza na cafetière et puis toza na réchaud ya 4 plaques. Cuisine na biso eza munene makasi, botali eza na espace. Cuisine na biso yango yo okoki pe kotia bakiti awa. Ovandi ozolamba okozala jamais dessus. Omoni cuisine na biso yango yo eza wana pona bino. Bonsoir la famille. Mama bijou na ye kaka ko présenter bino salon na biso ya sika na appartement oyo tobengaka appartement numéro 1. Bandeko oyo bosi bokende kuna bovanda kuna. En tout cas, to saleli bino surprise, to changer les bino bakiti,
bakiti normal, ba divan to changer pe sala manger. Et pas na biso nde musala, donc musala ezokende nango malamu. Mama Nadine umela otala salon na biso ndenge to changer bakiti, to changer les bino pe sala manger. Ndako bozomona ezali chambre salon cuisine. Et komaka pe 2 chambres salon cuisine. Benga ngai osala réservation ya appartement numéro 1 au Kozala jamais d'ici. Merci.